Sarah aza masalanga. Ok. Na osala analyse te ka poza masalanga na côté là non. Ok. Na Sarah na analyse juste. Alors makambo nyonso to ezokomela Sarah sur la toile. Faute ya mutu te parce que la personne publique. Elle doit assumer juste ça. Ok. Donc soki tozalaki na biso bato moko toyebana te. T'as dit mais batanga komona nga te. Joana tiriki tomato ke na Sarah. Ils avaient quoi business donc que maman bon ça va dans boutique là ça va dans bolanda qui start za mama zando bokilo na bino ouais mobali o bazo tchana ba miniature bazo ngapete ko baza mbala batu siko mokolo na ya kuzwaiti na la kanena la mukana matin midi soir na uto sisa na elanga malile ezala makasi babenga ngo chantage va sentir sur la libala mais laisse-moi vous avouer aussi que Masiala obala karate abala kana mobali na yo wana oaza mobali na biso wana kaya mobala batu biso mesana biso na mibala batu basara na koza mibala batu basara na te même ngai ba meka ngane na Diego ba mona ke esimba te ko kabula batu ya bala tianga na kangai na kisi. OK. Po ba meka na ndenge tu ba mona ke ba beti aba isimbi te dendi ba beti edendi partout ba simba edenda na oka ba mo ekomi Diego ba China kisi. Okay. Ba bete yo pe chape mobile no pe na kisi. Et ONG Vida est lancé Bongo opération Sunga orphelin na $1. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Même après la mort, même après le retour à Christ, Yaya Misana biso et témoigné biso liboso na Zam. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Na $1 seulement, et que permettre ONG Vida Bakende à collecter en Bakende, couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre il y a année oyo. Celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel. Toi on a pour ça tout c'est bon $1 à pam et qu'on fout la orphelin mon classe. Topé ça $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliati. Ya ndena olo babwe. Benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zopesa tout à l'heure. Soki ozalaka motema malamu ya kusunga, tala canal malamu ya kotina mbongo na yo. Tole bongo na M-Pesa, e-bank, Airtel Money, bana nyonso ya Canada to États-Unis, bokotina. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, merci mesdames et messieurs, les abonnés de Sarah Tola Télévision, les abonnés de Top Media Télévision, soyez les bienvenus. C'est votre émission de code de bonne conduite, Yango Ebandi. Émission Oezalaka na momesano ya komemela bino makambo bolingaka mingi. Bandi ko balandi nazo comprendre lisusu makambo oyo te. Moi personnellement, nazo comprendre yango lisusu te. Ezali nini? Pourquoi toujours les comédiens? Pourquoi toujours tout autour y a ba comédiens, ba comédiennes, il y a toujours des choses qui clochent, il y a toujours des choses qui font mal. Pourquoi ezalaka kabango? Et pourquoi makamuna bango eyaka kaka na réseaux sociaux? Est-ce que lorsque vous êtes une personne publique, vous êtes censé même votre vie privée ezalaka ka exposer sur la place publique? Bande ko balandi. Ya minene ezalelo na plateau oyo. Ya minene ezalelo na bamato ina bino bokoyoka ekobeta lokola kake. Il s'agit ya situation au biso nyonso tozo komona na ba réseaux sociaux oyo ezoko sala motema pasi yande konabiso la comédienne Sarah oyo à peine auti konia tabongo Europe na kokoma na ye na makambo kobima. Et moi je ne sais pas pourquoi les hommes ici je condamne personne. Pourquoi aujourd'hui so yebike ozalaka na mwasi na yo na ndako par exemple j'ai une femme à la maison il faut que na luka mwena baksa mwasi mosus oyo yebike nga nazana ye na ndaku nanu na libéralité na tokabwana te. Et nous apprenons aussi que il paraît que cette dame est grosse azali na zemi. Et elle promet des choses na ba réseaux sociaux au bino bozo komona parce que cette dame parle lingala à quoi ayoka lingala pe alobaka lingala excusez-moi. Yeah, non mais lelo mona sala anglais exact parce que non accent et messane mingi na anglais I no parling lingala alobaka donc lingala donc voilà et ba émission nyonso tozo ko sala cette femme azoko landa ngo pe des fois. Mes frères et sœurs, ça fait trop mal.
Ça fait trop mal. Mais je serai avec Sarato là, une façon de faire analyse vite fait avec vous. Et tout le moyen, tout nous le point sur les i. Parce que ici, nous mettons un peu les choses dans la norme et dans la normale. Elle s'appelle Maman Bijoum Ketani, Maman 90% au Bongan, Papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci aussi à président Bébé, Maman Nathalie Nana Moussibou, le meilleur fan, je vous salue. Angelos Karouane, Solia Bambemba. Maman Fatou Doukanti, Maman Makia la Kumba, Maman Zozo la femme de Papa Noé Mavaka la Nzinga, mis le respect maman, Maman Deborah Lubanda Kilo Mera Calgary, Maman Yvette Mbangu, émission Nabiso Ezo Banda, Awa Fifi Wechi la star, Sarato la Yeyo, non Lukana PC Maloba, Botua les Azali Nazila ya machine Kuna, Azoko Maniola, bon de livre Asimbi Caméra. Une façon de faire l'analyse avec Saratola. La tola mbote. Mbote tadi ngala pa mbote vraiment la meilleure fan. Mbote na batunyo so bazolanda biso tadi de partout dans le monde. Ya bino yango wana. Bonne santé parce que hier santé penezala qui vraiment malamoté au força qui quand même mongongo pour servir justement la bateau balinga kayo. Mais za cop nanga. OK. Makambo na mona oloka makambo na mona ka batu ba mona ngote. OK. Makambo na mona na ba émission parce que t'as dit au moni Léon a commis na ba problème na batu na TikTok. Au mona ke ma même audio oye moko asala ba live a pesanga mais ngandenge na développer sur yango ndenge na saleli yango analyse et pesi lumière na éclaircissement mususu. Donc voilà. Sali moi bon. Ba ninga cadeau pa mbali nanga. Wana yango ton nom ta mon amour wana plan ngoto betingara 24 bébé biloko et je travaille mais ezo bomande yango Sara makambo ya mibali oyo ezo ko boma donc so comprend ta dit na ndalo ba eza réalité ba comprendre ngana na parler mais la femme seule té et je suis accompagné. Qui sont les femmes seules? Je ne sais pas, mais dans ce qui peut ma femme célité avec les tons à ma ça va on mibali. Merci. Il y a malam. Il y a un des importants. C'est ça. Et ben là comme ma femme celle les a volonté na bangote, mibali ndé ba sala ba mabe, bazo ba décision. Yango to so la lelo. Voilà. Merci. T'as dit ay bonga mingi. Ozo comprendre. Donc kaka ba audio oyo pesa kinga. Mais na mayele nanga na moni makambo batu ba mona ite. Na bandi ko éclaircir na communauté. O bandi ko développer ngo par rapport ya savoir. Na lo bango audio mo eko bima awa. Batu ba ochango ka toyoka audio ngasko na ko analyser phrase par phrase. OK. Tala kaka église ya bandeko na biso ebotama na virgule. Donc c'est-à-dire dans une phrase virgule elobaka. Point ezoloba pluriel singulier nyonso wana ezokonte na kati ya phrase ko nga nazoyoka na osala ba analyse ka mutu apesenga ba audio akomi na jalousie aisu ko contredire nga nga nazwaki yango wapi on se comprend donc émission oyo eza monene tadi na moni bato basali ba émission mais bakomi place nga na monité. OK. Nous sommes obligés ya ko éclaircir ba tout ce qu'on a bongo chokanga so na mona makamo ba to ba oloba mais ba ko makuna te ba osimba ngote vous avez bien été mais là c'est permettre au moins la salle. Voilà mais Sarah Sarah wana pende tiazalaka moninga na yo oyebiye wana ma copine dernièrement AOP internet et indaki kaka na sujet na ye aujourd'hui encore internet ezoko yinda lisusu encore une fois na kombo na ye. Qu'est-ce que tu peux kosala lokola analyse parce que ya liboso et silina noté et yoko baksa lisusu mususu ya lisusu pe ya makasi okolo bani ko benge na go benga mais bon Sarah aza masalanga. OK. Na osala analyse te ka poza masalanga na côté là non. OK. Na Sarah na analyse juste. Alors makamunyo sto ezo comme la Sarah sur la toile. Faute ya mutute parce que la personne publique, elle doit assumer juste ça. OK. Donc so itozaki na biso batu moto yebana te. T'as dit mais batanga kombo na ngate, na kota miniature te. Donc eza vie moko to ponaki. On doit assumer. Mais on doit assumer. Nous avons de vedettes aussi. Oui. La star aussi. Vie privée. On doit assumer. OK. Star a la vie privée. Faut y bango. T'as dit na nenga faute lelo star a la vie privée.
même bastar à poto sora boti balobela yango a changer mobile neni tobeta ali solo kimina mobile ne ba uchoka bwana a changer mobile to lobela yango très bien parce que za star mais mutu mona balabala ta voisine nanga o so a changer mobile et lobama te mais yange lobama parce que na star donc star s'attendre na côté négatif na côté positif s'attendre na chantage s'attendre à une insulte. Pourquoi? Parce que la personne publique. Mais la cité que personne publique a mérité à ma finga. Mais apparemment, il comment net moi bongo. Donc on doit assumer. Voilà, donc il faut payer koye ba kotambola. Ceux qui ont allé personne publique faut le place nini faut ocha lokolo. Voilà, aujourd'hui Sarah n'est plus en Afrique. Azo qui avion naie à Kimboka Yabapaya. Ouais, j'étais au courant. Tu étais informé aussi. Parce que Ernatine, là, qui photo, tu as dit, ouais, c'est ma copine, déjà, je suis informé à la France. Et aujourd'hui, à peine, à Outiko Koma, voix et bandi kotomba moi était, mobali yo a bengisi place à Kei, azali mobali yabato. Sarah yo kokina no kolobanini. Est-ce que bandi konabiso oyo bazwaka nano tenter yako bien comprendre la personne wana na rejoindre les kanisinayo ya dernièrement auto swanaka na émission ya Mama Gloria Olangi que avant yako linga moto se donner il faut chercher yako s'informer sur cette personne. Est-ce que bazwaka tenter ou yende azwa ki tenter elle était emportée juste na bolingo oyo ememi poto. T'as dit mon biso niveau à Kistar Otoluka, Ngambo Otomema, comment on cause la personne ba makambo. OK. Sarah, a osé on Kishasa. Banda qui porte ça combien de temps? Même pas 2 semaines. Ah ça 10 jours, a osé on aller. A qui vendre la porte ça? Batu va bien monter, mais batu va ça aller des missions. Oh, il y a qui pas à quel ibalate? Sarah ça 10 jours à zozonga. C'est la Sarah to qui malembe. Que ne malembe ko comme mamango mbango Sarah tala na Sarah za mastananga auto sa voyage mon na Turquie to ngato kena kasi voyage na pe ya Turquie yango pe de créer makambo ebele moi voyage na Turquie to ngato kena Sarah ils avaient copa business to kena to ke mama mbongo Sarah za boutique Sarah za bolanda ki start za mama Zando penda ya Zando boutique a vieille pité il y a za grossiste pena ba mama Zando ke asomaka ba ballon ba marchandise boye bosomi na prix de gros ya kochila na libenga. OK. Aza mama Zando or star aza mama Zando asara ba makelemba ba grand montant apna mama Zando. OK. Donc but à voyage to ngato kene na Turquie ezaki pour na but mon corps business. OK. Donc au sommet ma marchandise pour na décembre. Très bien. J'étais tout le temps na téléphone. Sarah tala no bilamba bana o moins cher Sarah tala. Donc ngande na kokai kokena était parce que nazo moi retard ya document mo bon. C'était yo somba kaka. Yo somba ka yo zara grossiste biso to uzwa ka pana. OK. Vous comprenez? Donc en dehors de ça même voyage na ya France na baki. A outi ko somba biloko oteka aye nango. Ake répond na ya 10 jours. À quelles vacances il y a 10 jours mon colombo ça fait quoi? Mais Sarah il s'est dit que ça mobile nda bengisi Sarah yo côté la ga moninga na yo Sarah Sarah mobile wana sera bengisi le cas ba preuve ezate moyena ndima ngo ezapete parce que Sarah est capable ya okende poto azongi na mosolo na ye aza fille capable. A qui qu'on a un pantalon, Sarah. C'est la vie Sarah a un pantalon, c'est là. Est-ce que Agoyamba parce que elle est en train de subir donc maintenant là. Ah, batika kamaya na vandaji. Batika ya vanda. Aza star oui, ako kangape media munokote. Ngala yebisa keka tika batu balobela yo, aza star. Nana nenga malamu nana nenga mabe. Non mais elle peut bazo lobelo trop na ndenge ya mabe te ça ngai bato balobela nga na nenga mabe mais bato pe bakola na nga bayebi nga bayebi ke o eza Sarah te o bakoseli Sarah skoloka neti nga nayebi Sarah Masiala camarade na nga tozala na ye nayebi ke moni na cheloko penza rien ya Sarah te
ngape parmi ba camarade nanga sobo ebisi ya na ba camarade nanga musu sobo esi bango ki Sarah tonga ki boboya Sarah saki ki songi boboya mais so esi bango Sarah bunda ki bondima et c'est comme ça et c'est comme ça vinanga donc eza makambo susu bato bakolo ba sur la personne mais biso bato toyebi bato wana toyeba ki o bakoseli Sarah na niveau na ye Sarah kosa elo côté vous comprenez mais mobali bazo Masiala OK dans la salle boutique mobile je ne pense pas kazalaka Sarah zaidi ana boutique azaidi afi mo atambola na jeep de l'hôtel OK donc ce mobile mutabengi sie ils appellent ma bête marqué vacances pour ça la 10 jours aux onga azana ba business na ya azana ma amener bele Sarah na Congo sa mère bandero na ye donc akena ovana pour tout et puis alingo vana pour tout na bien na ni to sola na ye donc voilà accueilli ce que ça qui mobile mutabengi si to sous-estimer papa taza bokilo na biso marqué à ozongo bokilo na bino ouais mobile yo bazo tchana ba miniature bazo ngapete ko baza mbala batu siko mokolo na ya kuzwaiti na la ranena la mukana matin midi soir na uto sisa na elanga malile ezala makasi tosi siko studies non Zero. Non. Sarah, s'il vous plaît. Oh. Awa to beta masolo ya Sarah Masiala. Ngape Sarah. Ngape Sarah. Bon tout si ça elanga. Donc tout moni ko sepeno na lisolo ngo. Non mais oza libre pour ne pas que non kanga yo mutoko. Voilà. Elanga uto sila ya oye kolo mobali amoni teke mobali ne elanga mobimbe sileli ye na sa couverture be ye moko mobali nazala aza aya kozwa kasiti ya kozwa c'est comme ça eza na ngobongo via kistar eza pas citadi eza na ngobongo bako kosela pe mobala na makamana mobala batu siko ye mobala batu moi c'est abatwe kende kozwa mbali na o bazana Sarah. Non, mais l'homme, la femme déjà a réclamé déjà mobile inaye. Aye na hotel, aye réseaux sociaux to finge bien. Non, mais azo commenté, yé moko muto azo commenté. Aye, tika fou konti tika. Babi aza mundele te. Aza mundele. Aloba lingala. Dadi machero ebimeli wapi na tout la table. Mais ebimeli ba mibali ya batu o bande kona biso bazwa. So ba bilista mibala batu fo changa pe. Fo changa ngapi basitanga bongo. Fo changa. Sita ko ezanga munanga nena ko défendre ngo zo idete. Siko o s'informa ka te kaza mobali ya batu avant o s'engager. Pour yo moko moto opesa conseil awake avant ya ko s'engager il faut s'informer yo pe ba kuma ko beta yo biloko wana ko s'informer tenga na s'informer yango lelo mobali azaka nanga so kazaki ya batu me anga yebela dazonga na ndako ngalo kana s'informer ka ki mobali azaye moko aza mobali nanga ya vie voilà pourquoi tozokoba tozoleka na belanga bamoyi belanga Bambula pe malili minyoko tadi voilà frère Denis le prophète de la nation donc pour na luka ko salir star bat bakoko sa nyonso donc bakina ko simba ka place ba yebiki et puis tadi na ko sauter et loko ezalaka combattu même na famille même na ba master même na communauté za mariage. Oui, c'est ça. On remarque que so mutabani na YouTube il faut ka ba premier bima après. Il faut elanda ye kaka. Oui, mais kaka vidéo yanga na papa Diego te yanga yanga na vidéo te photo wana kaka o ekotaka wana ke Sarah na Diego babalani. Et si tita be mission. Ebele. Ba cheveux blé ba bima. Donc c'est compliqué. Donc on dirait pas tout le monde balingali sur la libala te so ba yokika yena ye banga balana na kambe bandi envoûtement ya on moni chaque libala ya star to ya personne publique dans les réseaux sociaux ba retomber bandozala kaka. Mais Sarah, une question, pourquoi aujourd'hui yebsanga na compte ya Mamondele bango ba yebi ndenge azo ngana na uto landa ba audio Mamondele ya commander voisine na bango a bengi pour témoigner que
azali mobali ya batu. Wana ba abakuluna bana. Oh. Avanda te papa. Mais Sarah, pourquoi aujourd'hui ceux qui kaka un est-ce que ba tu dié watika na défaut ba koma ba chiwawa. Oyi poade. Ba ofo ba za koto ba finga nga pe sula jaba on la botela ba mobile. Dès que da Sarah parce que beau-frère na biso wana akozala azaka na mundele tazaka pita musuna ba congolaise mais atika bango na défaut automatiquement bango ba okeneti ba ke ko appuyer ma mondele te mais jo abatu musupe ba na sima pour no lukaka ko polisa ka Sarah mais pourquoi lelo na komona ngolo kola une ba audio wana ezobima onga voisine na bango lukuta mensonge sur mensonge ba cha ba preuve mais nani alobi azoya na ba preuve ma mondele alobi azoya na ba preuve émission ko buto ya mama mondele salisa émission na vidéo. Voilà, Sarah, une question parce que nous devons aussi sauver Bandeko Bazo Landabiso. Pourquoi aujourd'hui est commis le col à une maladie? Ce qui ne komoko ya poto aligné de komoko na Kinshasa, ce qui balobi, ce qui balingi bazalaka ka place moko et ce qu'on nécessité ba makelele ba querelle na makambo yo et salema kala obiso nyonso toza na ba passer peut-être ezali ya malamu te il faut kozongisa yango pour koluka moyen ya détruire même ngai ba meka ngani na Diego ba mona ke esimba te ko kabula bato ya ba la tianga na kangai na kisi. OK po ba meka na ndenge tu ba mona ke ba beti aba esimbi te dendi ba beti edendi partout ba simba edenda na oka ba mo ekomi Diego ba China kisi. Okay. Mabete. Yope chape mobile no pe na kisi. Ozelani. Donc t'as dit batu balinga batu mi balinga na tata na kimosi na mobile. Tata nga na onde tozala raboy. Nde tozala moi cohésion na biso to sala o. Dieu oyo ebele balinga ngote. Souwe na bango ezake to pa yonanga to suana et comme ce sujet pour na batumisu. On comprendre. Donc c'est-à-dire batu balinga batu mbali ba yokana te Sarah mundele soki pa bokilo so ayeba ke ma mondela za déjà poto ezamboka mindele mboka basi ako ozo bengisa Sarah te. Et puis j'ai appris qu'elle a la nationalité française mais elle est soki portugaise donc au moins était que eza na ba problème yemo garçon na cause na ba problème na justice a bengisa Sarah ndene so yaza marié na mundele ba benga ngo chantage. Va sentir sur la libala, mais laisse-moi vous avouer aussi que Masia la obala kalate. Obala kana mobali na yo wana oaza mobali na biso wana kaya mobala batu. Biso mesa na biso na mibala batu. Basara na koza mibala batu. Basara na ate. Basaka na ate basara koza mibala batu tadi. Ko ça ça sara ba jeté o tikele mobile na. Mais awa pete utaki koyoka kiazala ka lesbienne lele. So azara lesbienne nga bimana onanga. Non, le que j'habite pas les quartiers. Oui, pas na bibongo. Pour ils faux. Donc ça na mutako témoigner qu'il n'a habité. To kabona pété mais aza parmi bateau balinga li solo qui les bien te na matoi. Mais yo na yepé ça fait très longtemps pour nga na yakapé à Sarah. To tourna yo na tous les jours. Non c'est na mona ye awate. Mais si yo bito tourna tous les jours mona Sarah awate. Nani des livres ayambite ana nyona nga pantalon ti ana ta sui audio ngweza ouais ben te benga yena no to insister nano peut-être azana beau frère ana nyona nga pantalon so azana beau frère za pomte ya yebi na ngana tinda ejo wana na magaza Sarah akinde ayide ngazwelanga biloko mo panayi yo kanti batu musuto solana bango to mona na bango na privé mais na média nje to ebanite. OK. Yango wana vraie relation. Toza maso na biso to kutani sako za pinana boyaka toke to kutani. Bo démarrer kami to ko lokola bo kwa bato kutani ya to seki to sali to ko sala ale to panyani na biso. Ese nga funa bete na media na toza na masia la kutu. Taka voyage nenyo sur Turquie, j'étais avec elle au téléphone. Mais bah Sarah akanga na Turquie kuna yango pe les problèmes. Sarah tala no elambo tala biloka bana o Sarah tala ci vidéo no watinela ensemble oyo. Epsinga Sarah ensemble oyo za kitoko. Avec ce no ba audio te. Ok chouchou.
Donc tout ça makambo ebele tosola yoka na benganga OK chouchou. Mais chouchou aussi entre les femmes eza bendi ça mabete. Kasi yango nde nanga na peso matière, tu peux tout na question lenga. Kasi ngape na benga ki bébé. Siko ndenge nini bino mebale basi bo mebenga na o chouchou o bébé. Tomesana. Conseil nini Sarah okoki kozala na yango pour que tout le moyen tout kabwana parce que aujourd'hui ça fait trop mal. T'as dit on pas tebele ba na internet. To sola makasi na privé. OK. Ebeli. To seka kaya ko seka. Mais oui que na média pe ba to éviter ka piranga. Sarah zo mata avion na yebi parce que faille toke na asilikelanga kotu. Yango yo makamnyo stuka kolema ngala ba no toke tire ki bona bodon je mobile mo ko soin sa mwasi na ke faille ba kindi mo sa boyi. Vous comprenez? OK. Donc ape amutu nanga ningo utolo ba ake tam suso yeba kai na kala a changer te to sola kaza na permanent nanga to sola ka. OK. Donc Sarah pour nos côté l'été mais on a été indice ya ki lesbienne. Attends to za anytime apesa ngota linga pa ngota e bien ngota. OK. Sarah linga mobile. Alinga mobile do Sarah alinga mobile. OK. Alinga basi talinga mobile puis mibali te poza ndumba te. OK. Ana natiro so azana mo mbali ni wana moko baka ngaza obenga eko etulaje nga Sarah. Ndo benga nga. Ezaka omo abovandi bokita musumo ke amesi mo place mo boy. Sarah pardon. Sarah qui oti kanga pa na bombi kombo na parce qu'elle allait passer ex na biso. Oh wana oyo. Voilà ezaki entre nous. Et Sarah entre biso basi ya bananyo. Entre nous. Sarah edenga na moneti. Na yoka pa zala mwasi mo ya mokonzi. Na moneti awa toko ma 20h. Oti kanga pa nani ko. Wana à l'époque ngana ina moi grâce aux ana moi qui mbambala nanga wana yipe a cartonné na Sinac Sarah to kende ko wanga mnazena moi qui mbambala umona na mon c'est pas si pona ke etike po mutu mo bimalika ko keka pa mobile oza na baningo oza kana mobile oza ka okindo kite da biso ne to vaino ato abatu te yo fuka to otiko pa mbali po ani to fanda oui on ka ngapela esenga mama kabeza na mingi te ona ochaka cité po elle est tendre na ochaka cité mama e orocha to zela mukie boni mobala nga bala ote vous comprenez donc azaki na ba comportement na emo boye ya ki fidélité katina elle était déjà responsable aza ngala lo ba Sarah elle était prête comme moi si elle libala azaki prête parce que ozaka chérie na mobali mais aso surveiller mobali ala attention moi soit Sarah soit video maman ndele bona epeso ko récupérer mobali lo ba Sarah boya mobali ngo Sarah za mwana mabe Sarah soit écouter na mobali no bikata ozonga te donc elle est tendre chérie non lamba ba yo zwelo biloko bilamba mobali kokipe c'est yango yo so babali yo te siko na nyoso zo sala vous comprenez elle était responsable pour la femme mariée. Merci. Donc malgré biso e moto meme na chamu tu bakata ya ota sabso ka fogo chike pa jona bino boke na bino ye dans article boke pe abokitisi ya oke penza lobika to bando tonga totonga makasi donc vous comprenez et ça bilo musuta dinde to vanda boy bato bakobimisela nga sujet mo par haine mais bato bayebi nga penza ba lo moni Sarah atande to banda kokola moni likambo ngapi na kokola na nga partout na leka moni ko pa songi tadi na bien ngote na kotonga na sala ngote voilà na ba lo banoka Sarah zara mal bouche duta bitumba. Vous comprenez? Baola itoke pona nga ke mama nga za kiso ba yo funda nga ba yebise ke mwana no bakangie moyibi oboya. Na yo mtoye albeto po mama biso pa za ki masekite. Albeto au kangelo pocha beti yo. So yebise mwana no bunda na coin au yambango. Au vérifier te parce que yebike kopa mwana nga wana jeune vous comprenez donc ne mona ba Sarah to mela ba mondo te oui et koki kokoma mais moni atteint 10
pour moi ni mutu soko akola tadi apesa ka indice déjà que moi na za mobulu oyebi ke tolobango mono ala somo oyebi point tolobango indice epesama siko ye apesa biso omoni ate indice ya kimobulu na ya kilesbienne apesa te mais l'hypocrisie aussi eloko atikelanga na mutu alinga mobali mais l'hypocrisie aussi balinga pe mobali bongo te mais l'hypocrisie aussi existe oyebi. L'hypocrisie, c'est tout le monde qui est hypocrite. La ironie aussi. Écoute, l'hypocrisie, c'est tout le monde qui est hypocrite. Ok. Brian Aza hypocrite, à son âge, il y a hypocrisie. Il y a que son maman, il y a un sa moboulou, tchou, akimi a côté dans la chambre. Avant de le quoi, mutasa ke loroté, mais c'est l'hypocrisie. Ok. Donc, son moi, na mouké kouta osa la hypocrisie, bon, biso mikolo. L'hypocrisie, c'est tout le monde qui est hypocrite. Ok. Bah, on a l'hypocrisie à Sarah. Na ebi simino Sarah, mamondele. Batu wo bozolo basija mamondele. Sarah sera zu mobala muta obikate. Ngam na esibino naza na mo expérience ya Sarah. Akobik sambalana. Elle est tendre, je te dis. Talara nga pa camarade ne moi c'est elle est tendre. Bo pa mbal siko. Voilà. Kamale malembe, tu sais. Mais c'est ça la bonne femme, c'est la femme qu'on a toujours besoin de. Moi non nenga linga mobali. Siko ba yebisanga, bazo apprendre nge loko na yebate. Que Sarah nga na yebi que Sarah linga mobali. Mais bango bazo apprendre nga le contraire, ça me dépasse. Mais pour la kacha balo yenge na biso, ya viva na lo yenge na mobali. Azora stand mo na nini na baoba. Maman, papa. Stand to yaka na batu to stand yoka sko via Sarah memela biso na stand mobile na zaka wana abaluka boye naye boni ko mama wala biso to komika won botonga moninga wana tozo diotana donde toza abwa donc il faut mobile na zala donc mobile na ko vanda musika te fa zala biso za kotonga ina ba forme et tout alingi donc aola kisabino ke na linga mobile na nga fazala elle était aussi tendre azara tendre na baninga ne basi. Merci. C'est sa façon d'être comme ce qui peut-être yo kutana une occasion Sarah bengio bébé quand aza lesbienne etalio biso yebi abenga nga banda kala chouchou bébé chérie et tout eza ndenge na ye amesana na ye bongo to changer te ngane na za loka soda mwasi boni yaya position ya banda obenga biso na tendance na za na pa mobali yango ya kana ngone pa baninga ne basi. Donc rien à voir na kili peu importe ne batu ba oloba ke to kabona tamulai tamsude tout le monde na chaque jour ta comment lesbienne mais le passé à moi et à Sarah a pesa indice wana te ya kindumba te ya kilele te. Merci beaucoup. Merci Tadi. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Mais maman Ndele yaka maman Ndele pina fa ya live. Mais elle avait promis qu'à Koya live à Koya live. Mais yo de mbanda koti territoire. Osani. Mbanda nyati mabele, luka solution. Non mais il y a l'administration aussi qui fonctionne et puis du coup elle ne peut pas s'afficher comme ça, il faut à Luka à réunir babilo konyo so donc sengeli. Voilà, merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Bon délivre, merci pour la réalisation et l'émission. Mais moi, j'allais ajouter juste quelques trucs. Bandeko Balandi, nous devons faire très attention. Vous savez, aujourd'hui, la vie, tozalanangoka moko, réputation, basombaka yangote. Aujourd'hui, à cause de vues, à cause d'argent, à cause de visibilité, beaucoup de personnes vont commencer à faire n'importe quoi. Mais nous connaissons aussi des personnes publiques où il y a n'importe quoi dans la vie privée. Prenons le temps pour bien faire les choses. Bonne livre, merci.